ça n'est moi qu'on déconne, mais il y a défendre Fali. Le droit défendre Fali, après un peu qu'on s'attaquer, quand il y a les grands mots pas, avec un membre pour moi qui est côté comme quoi qui est mon maman, qui est Johnny quoi Kufa et tout ça là, machin, côté on a peu tout le monde va te belé, va finga. Mais tout le monde a peu battu ça quartier latin, va finga un peu quand Fali. Mais quand Fali, on dirait et sukoli mabo qu'on a makamboa. Mais quand quartier latin et mais qui un peu qu'on tient le beau qu'on a camionnette mbola. Tout. Mais grand mon pas quand il s'arranaye. Ouais, grand mon pas en tout cas quartier latin. Bah supportaka bah makamusu souté or musique n'engeza wana to qui une série vient à biso loa momakiade ba boaka na kutu ba mbwakela makasi oyo ka pena koto ba boaki mais makamba okangisa mezalate tu vois ce qu'au quartier latin vient à biso mopa faut ameka ozonga un peu sima via landaka ndule akota atika na oza ba distraction ba nini tout et ça est le côté et jouer le comment na carrière. Album peut na marché vieux tout ça la promotion tout ce que vous avez organisé et sungate ekende wapi bokechu mutako benga yo azate mutpa ko pesa yo mbongo azate Fally Ipupa vouloir ou pas date eza confirmé ba congolais to yabiso tout aux alawana na You Arena bato ba oya wana ba jeune ba ndima wana baza ba innocent parce que na minute au France au kanga reflose na mukanda ou pas so ba kutani na yoka le 25 novembre au bandit des autres ba kangi au na garde à vie au ya Congo ba botole mukanda donc ba kende ba mekate tala ba o ba osala wana ba biloko wana eza ba o ba tikala ba voyou nde ba profiter na makambo na ba komba ezate et puis ça ne peut pas bien bouquer parce que alors ça il a mis son promotion qui tire à Congo Fally n'enga beta le 25 novembre le 25 novembre et ça propagande mobimba o ba ça la pour na Fally Ipupa donc pour na la ça va que Fally à l'équipe parce qu'on a mis tu on a aussi na gouvernement faut pas plus ça Fally film au fouté na eloko à betio au ce programme ko bolingo beta na quelque part na mboka moi ba pa au retirer baba fiche à betio. À l'époque, préfère Azara sens interdit. Pardon? Azara sens interdit. Si sens interdit, na poto so côté en côté prison, ba kangayo, ba botolo permis. Au moins na makambo ya on a le biba loko, to tele milabino. Mon lakis na bino Fally pour pas professeur. Mikolo tozaka na tout makolo, Fally, tout makolo, Fally, tout makolo, Fally, tout azoni atabango tout. Mikoto tout ara makolo. Mon lakis on a professeur. Mikolo peut prof le bi en tant que ça sauté. You Arena, professeur en tant que ça sauté. Kasi na réclamé trop. Na oui, bolobaki, bon peut ça bon avant concert ici là. Mais ndeni tisikoyo, batalika mettre cheka tout. Nzoka code 12. Si tu as un loco, 12 malins, Chétan, Kindoki, Té, n'a pas la place à ma bête, jamais. Pardon. 12 malins, pardon. Aboy Makambo, n'a pas sa vie nanga. Ya, Té. Yé, si tu as un loco, fanatique, n'a pas bureau de votre lobaranaye. Bah, on a que mouton pour cocater, mais on dit dikaye. Tchaka New Arena. Tchakaka, au moins on va continuer la page, on va publier. Et ça, la caca 12 minutes, boy. Longola, côté Yindi, Longola. Bah, qui va Longoli? Bah, loco, bah, oyekola. Ouais. Dynastie, tu vois? Dynastie, pour yoki, on se peine en côté. Dynamo, on a eu à la vélo. Mon dynamo, et ça, c'est au pédalé, mbango. Dynamo, on te matsaka, mwinda. Donc, en tout cas, on a abonnés minutes, on a boy, on a mikoto, on a tout à makolo, Fally. Tout à makolo, Fally. Nicolas tout prof alobi akoya na yesu ko tangisa na école wana te yo siko sala choix na yo tala kaka prof ake batie ni na ye You Arena le 25 novembre ba loko pe ba ye lisusu batie ka même date na te to lembi to kota suma mbote très bien différence c'est ça mais et puis keba mon frère atana nenga Congo so koti sans ni ko sala accident. Tu vois, début à carrière peut contacter. Na ba titre ba album na ba nzembo bimisaka keba. Ça c'est intéressant. Tu vois, keba na ba keba. Nga tobo sanate leader a Miss existe à Canala na poto. Tu vois, donc so tie o annoncer date moko boye nga téléphone nga kaka to yebi. Si tu as un bâton à contacter tout na bon. Nga na ina somba billet. O te to reconnaître ba le côté. Ba tu fais date te ba obeta te muto to reconnaître date le 25 novembre na bi et sili. Banda lelo et sili. Au changer. Congo toi na chance te na changer te na soutenir culture congolaise. La bonne musique. Très bien. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi
nafandaka na France. Sendwave ezali masolo ya sika ekobongo la makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Sendwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike mike na baposa na bango ya mike. Bouti kolanda papa na biso Jean Molai ndenge atindelaka bato mbongo na Sendwave par téléphone. Désormais, plus question d'aller aux agences. Onde konangai abelaki, o mama nangai azobela. Plus question ya kotelema na mulongo okende kotindela ndeko na yo o azan Afrique otindela yembongo. Il suffit juste ya télécharger l'application Sendwave. Okolanda ba détail oyo kotia po osala opération moto azan Afrique azambongo na yo en toute sécurité et rapide. Très facile à utiliser. Au télécharger l'application Sendwave, inscrivez-vous au tiers coordonnées nayo et puis au sali opération na code promo ya Lokamba pour bénéficier les 10 € offerts. Wana ezali cadeau oyo topesi bino. Juste à partir ya téléphone oyo zanango au télécharger l'application Sendwave, okoki kotina mbongo nanzela ya Tigo Cash, Airtel Money, M-Pesa ou bien na bagence ya Union Express oyo ezali esika bango bazali. Oyebi ki tozala ba moment oyo ya ba fête. Olingo tinde la famille na yo mbongo, olingo tinde la bandeko na yo mbongo. Il suffit juste ya ko télécharger l'application Sendwave bakozwango rapide. Na Sendwave, transfert d'argent sans frais. Na Sendwave, tokolia bonane na facilité. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue très chers amis internautes, bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous êtes connectés en ce moment. Je suis très heureux de présenter aujourd'hui une très belle émission dont je vais recevoir pour vous un artiste et comédien qui ne vit pas ici déjà à l'entrée de jeu. Je dirais
Il s'agit des leaders amis si oyo asek sarabiso na ba comédie na e muto abilela lela muto alela lelaka atazolo balingamba solo atazoli alela lelaka. Alors il est là, il est à ma gauche, on va essayer un tout petit peu de parler avec lui autour des actualités, autour de sa vie artistique, comment azo évolué dans mon salon, tourner un peu autour de ma question et belé. Alors nous vous demandons avec beaucoup d'attention de regarder cette émission du début à la fin pour comprendre à la base que nous allons parler. Mais avant de vous présenter mon invité, je dis un grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de partout dans le monde entier. Je m'avais dire un grand merci comme ça à Dani Chandou qui séjourne actuellement à Paris avec sa femme qui, je vous souhaite bon séjour à Paris. Bino Mwandunde Abino Napesio Ambotebele, mon frère. Également à mon homonyme Chandra Kandouzi qui je salue affectueusement depuis Kinshasa où Zali Bongo na bangé na boutique Paradoxe où ils ont entre Louvois Dimarin plutôt na venu Louvois entre Dimarin na Dimarché Galerie Paradoxe au Kekuna aux Amobimba mon grand frère Jimmy Bella ou Yama Feza Babi Vicky Lodge na Kinkole na Are Mosque na Sorozana aux Amobimba. Un grand merci aussi na Koloto Nangai Commanda Poupou depuis la Kenya ya merveille Baramont on a pu sur Mbotebele Mami Miline Zemba. Et puis je souhaite un heureux anniversaire à Naomi Kaniki, heureux anniversaire à toi, plein de bonnes choses à toi, que les bons dieux te bénissent abondamment. Comme je vous ai dit, je suis dans ce plateau avec le leader Amissi, il nous vient de la France, je crois que Tomé Rimpero Solana et moi Makambo Bele. Richard Tessero dans l'ombre, Fongola Bisso, Toyamba est déjà avec honneur, avec joie. Bonjour leader Amissi. Bonjour Shadrach. Bonne santé. Ouais, santé ça très bien, vraiment en tout cas, et ça l'ira bien. Shadrach, donc première fois dans mon aïe banana botama. Donc à chaque fois on a yaka natala binora na télé, natala binora na YouTube, mais lelo opportunité vraiment na mon yo. Ya on peut na profiter peu ko ça kolobana bande ko tout ya na ndenga YouTube quoi, ya Afrique lengi. Ah waka place boza. To s'abonner bobando landa leader Amissi awa po na zanano na na kacha mboka na oyebiso loko moko moni buzoba mibali ya biso mibali ezalaka nini ozomona zo wela kolula basi na balabala mais ya ye azoko bongisa te tu vois siko ya yona na olula yo so lula ka ya batu ke ba yango moni ma chérie ye kola zala bien to vivre bien en relation au ba considérer tout à fait place va considérer te Kata singa. Pour attendre sozoli c'est bien ta okima. Omoni muto ala na katika chambetu. Awele la draté. Tu vois azana à l'aise yo na quoi bundana. Cercle pende zalaka na batombola ngo 4 personnes de bokokate. Loba pena ki ozala mettre Churamboma que je sali na nga poto. Ouais, donc c'est ça leader Amissi yo. Na nenga mboke elengi donc ça linga plaisir na koleka na Afrika elengi donc ça a pour na solo là voilà ah to yambi ona esengwa tangut no yamba lelo petit na beninga on a souhaité heureux anniversaire leader Amissi natala kay na Naomi Kaniki joyeux anniversaire à toi, une année de plus ça s'est fait mbotama elamo et puis birthday to you zalayo ouais. Très bien. Merci. Alors, leader Amissi, je crois que Toyambi, on a plateau, on a vu ça, c'est une première, mais quand même, ils ont ouverture, peut porter fond ami déjà. Alors, aux séjourner à Kinshasa, biso toyebi aux amis na poto. Lelo okomi trop Kinshasa, okomi trop Kinshasa pourquoi? Okomi demander toyomo rosa ba projet zo sala to elo ni zo sala ki ozala trop Kinshasa alors que vous en Europe. Et puis en Europe ça là ba comédie non, vous êtes absolument consommé. Mais stratégie ni oyo izo sala ki okoma trop Kinshasa. Ouais, merci Shadrach koya mingi koto ezaka musala ya comédie oyo ndezo solo la doso ba bengi oza obligé oya. Et puis moni toi na moment moko ya ba élection izo ya na mboka donc toza moi sollicité donc izo senga ozala sur le terrain ouais soza musika le temps lukaka moyo zo avion yaka et msoposa na esili yango mona ipena kete nazana no pena naza ouais naza terrain Kinshasa zo mona comment par rapport à évolution dans nous en ami qui no mona comment non kin savant en tout cas bande ko tout ba pesa nga chance déjà bande bandeli et puis ba yambinga très kitoko non continuer toujours au travailler quand on a travaillé en anglais tu vois mon leader Amissi Bele baye baraté artiste comédien humoriste donc nga so tchenga no fungoli caméra dans na loba on a ko loba nga pina liboso caméra na koma bilobela donc na manka kana ba parents o yanga moko bande ko ba yaya ba
cousin na sangisaka bango tout tu vois donc pour soza na poto côté kuna ba bengo ernios ba déranger tinda mais soza sur le terrain awa so meki osenga bango to zwango wapi siko na minute ngapi na za awa siko na osenga baninga eza lokola zolia omelette zolia maki bakalinga osala pe fier obosani ke maki ozolia eza zemi ya mutu mususu achaki yango après yozolia ozo tout atolo. Ouais. Très bien. Ah, leader ami, si vous êtes un grand comédien, non, c'est fort les audios. Nande na posana comme appena grand na merci na bénédiction. Très bien. Ouais. Pour tout ça nan. Voilà. Tu es makambo sikati. Ah. Ouais, tu es en osika. Alors na monde na bino lelo tout moni bateau basalaka ba même lignée ya kosekisa na bino ba vie de loin bateau yokuti ba esobe ba fiston sai eza bateau to bien ba précurseur ya lignée na bino ba on peut ba kuta ba vient radios ba humoriste pe on va dire comme ça lelo yo pe oye na même lignée wana obimi na même identité wana mais au salon sur na giyo na ki leader ami c'est au sali style na omo personnalisant mais lelo tango kuti déjà que battement basala qui place. Aujourd'hui, on va dire que aux yeux éclairage, aux yeux lumière, est-ce qu'il y a eu des gens oyo ba poussayo ok te non ba dénicher ba découvrir talent na yo ba lingi ba chopwa topé ba chopwa topé ba boosta to ko lo ba carrière na yo ko dédié ngona icône nini. Ouais. En tout cas déjà carrière na na dédié ngona ba congolais tout na communauté congolaise tout na ba ya na nga ba sala musala oyo po bangonde ba fongola nzela to landika bango de loko sika na comédie ezate donc totala ba vie trop ba ya trop o ba sali to lobite ngape fona ko ma place wana sauf kaka lelo to meka ko améliorer ko sala ngo pena uchango mwa bilenge uchi mwa tomate mwa litungulu mwa ndembi et sala mwa bien na ba goût quoi talaka leader ami ça na rolela après ba te belé pe so moni lelo afandi pena alo ba makamna azolela et sala nga fierté na mona pena qui était ba coach na école premier mutu na mona pena olela na caméra pena le vieux quadra ouais Kofi Olomide olela pena na caméra nga lui ah mais vieux bon wana o izaki nga bungisaki mama ouais kasi on biti izaki nga di prophète Denis Lesfalela na caméra kinga kaka donc sala nga fier ouais ça la nga bien makasi za pona yo oyo enango ouais bah oui ezalate banda théâtre banda comédie ezalate après nga na sekisa batuti na ba mathématique à pamba batu ba seka donc eza déjà pas mal nazana nous na obunda nazana nous mais souci ezali susu na ken encore un peu plus loin. Très bien. Vois, très bien. Donc toi le bayo pela sans bonda tozala na primero quelque part. Non, début à carrière à Moutounio Sopena, ils allaient moko tout ça là ba erreur. Moutou peut-être ata abimé na groupe moko boy mais isa président on a teza moutou on a te moutou atindi yo zala boy yo zala oyo non. Isa étoile na yo force na yo moko ki yo. Mais bala ki chez quoi to na classe to na classe pour tozoa. Mais lingé lo baté que ceux qui yo zui ngana doublé na zoba pena ke ekosimbarate non. Biso nyos to na droit pour ba zoba pena ka classe a lo ba français. Ngaku na yebi na ka France mutali boma alors ba français ko leka ko muto atangi na Congo tala ba diplôme ba licence ba master ba nini tout mais ozomona ke muto abetali français moko boyeli boma lo bango to lekai donc elingi lo baté soza zoba na classe de ozwate ezala kande temps yo ke liboso biso peto ya ezala ka bon quelque part non quelque part vraiment nabima raté na temps wana tu vois mais nazala quand même na vie na Adolphe vie na ya na pakaloui nazala wana nazala na trop après na leka pe na ndenga coulisse ba vie la die sobe président Saï na leka na kacha ba groupe ko mais loko les ayena ngongo ngati to zayena bana to yekola après na eko déplacer na ke Europe ndé lelo nzambe asala ki wa kokyo sala ouais idée on a ya rolela rolela na comédie la rondaine non en tout cas yelanga na talaka ka ba président Saï va exister na Congo yo le kanzelani o sanini et puis chance que ko lele simba ka po penanga na raisonna pena na comédie na tambola mutaka la po ba talaka ouais donc c'est ça nazaye suna choité o le kanzelani papa vide le hasard hein o le kaboye baïda baza ba mama kalunga baza ba mami metampinga baza o le kila ba président Hans Luzolo ba président Mike baza au kota nzelani
hein ba décor ilunga baza bazo exister siko yo ko dusola wapi ko bimela wapi ezo senga siko yo pencher o sala siko yo chemin na yo nzela na yo OK ouais na fanda pena na raisonna pena trop nabité malobeza bien mais eloko ni ne ko talisa vidéo nanga parce que nga na début na ngezalaki so muto olanda maloba ta otala ka ko lela mais garçon lela kanini donc c'est ça ouais ne na créer na lobate na lela na ta on a mekaka après ba ya minga na ngopé. Très bien. Ouais. Baloba poto za cimetière ya ba artiste. Lelo yo utubete la biso secrètement que a autant aux allant na kin au bimarate. Ouais. O leki na ba groupe tangi ba grand fiston ça sai to pesi mbote le na moni présent la de sobe na ki panza wana. Na pesi mbote o l'équipe pas via la biso kolutu na biso pakaloui mais ozwaka éclairage té. Lelo tango kemikili ndozui lumière. Lelo sikoyo mingi baloba qui poto za cimetière à artiste. C'est vrai, il y a au bazo ça l'exception que je salue affectueusement au président Pikulut nanga tout sur la année bien en Lozolo. Il est pas au garder authenticité à level mais mingi et belé baloba poto za cimetière à artiste. Talé qui était mais visibilité et s'effondre. Mais yo na potonné OK au sali makambo et puis au sali style moro imposant bato ba ko motala. Par rapport au concept, ouais, logo ça, poto peneza cimetière té déjà pour ton information bango parce que attends dans en Afrique tout le monde va venir na biso ba travailler dur, ba travailler ka tout le monde va président Douche Kapanga, bazala, bazo exister ba président Gianni Faye, les Franco, ba travailler. Donc c'est-à-dire les cimetière té ba venir na biso mangwa au à son âme, bazala qui va travailler. Tu vois tout à la bango na ndenge siko ya koto yo. Donc vient na biso ngadius fazadi na mikili, a travailler président V12 bazali ba travail donc c'est-à-dire ezaka ka temps te baza bato tangi wana nyo surtout ba travailler quand même et likamuza que ozana top nde bato loba sans se voiler la face baza ba grand au coutipe na musala o bato to tangi wana mais si on va parler de visibilité aujourd'hui ça se voit c'est aux yeux de tout le monde notre leader a mis sur la visibilité na sens wana ouais ça nango kaka musala pe kaka nande bato balingeli yo tu vois eloko moko na kati ya musalo ezalaka oyo ngai bakulutu na zala na bango bayibisanga eza respect. Tu vois, Moussa nanga on a sangisa on a respect. Donc nga pena so provoquer nga te na manquer ote. Mais so bandinga on a pena impolitesse. Ouais, nga pena na maman na impoli au sanate. Ouais, on a eu so vérité na zo sireo. So bandinga te tozala kimia. Mais so na monique comme dérouter ce qu'on a na bando na impolitesse. Donc to botama nango. Dia congolais tout azala impoli. Ouais, congolais tout. Ouais, congolais tout à impoli au sanate. Ah bon. Talaka leki a ozo leka yaya. Mona leki a bongi avant. Mais yaya zana nundengwana. Ils ont manqué de respect. On est loin là-dessus. Quand on a eu ça, c'est-à-dire qu'il y a une politesse. Parce qu'il y a un peu plus collègue. Ouais. Donc, oui, Moussala, ils ont bien. Très bien. Ouais, ça nous aussi qu'on a respect. Et puis ça, on est les lopena. Ba Congolais, ba communauté, ba tout ba yambayo. Ouais. Na pena ba yambanga. Au Salara, ils ont one man show. To ils ont benda comédie tout court. Ils ont comédie. Ils ont comédie. Ouais. Au son zarapé les lots au Salara au babenga qui one man show. Bah ouais, na Salara déjà so ba invité nga na kesika après. Na Salara hein. Na profiter pour pesa Mike Lokamba Mbote belé yebise kana chaîne na bino botela nga mbongo botela nga caméra on mona pena ki one man show pena live. Ouais. Très bien. Mais les autres différences ni aux sala entre kozala artiste et comédien pur ne tout le monde a battu ça là cinéma, film, théâtre, sila, SB, Belleville, na kozala au kobenga humour, na casquette na battu pas ebi aux humoristes. Différence ni au monde entre yango na kozala humoriste, c'est-à-dire être seul indépendant ou dépendre de quelqu'un ou dépendre il y a groupe moro X songolo pakala. Différence ni au monde na kachwana. Ouais, en tout cas différence c'est ça ka na ndenge théâtre na ndenge ya ba grand au tangi ba kombo bango ba komaka. Tu vois bazwaka temps pena komi film fois comme après fois kabola siko ba rôle après ça maintenant muta otala ba casquette nana ko jouer bien awa peut-être président ville de loin fois kotawa kinganda okota awa bakisi tu vois bosali après tant beaucoup na scène mutuna mutu siko apé saka le meilleur wa kokina personnalité na yi siko yo na ndenga ki casquette na biso siko yo nga ba ko melange le côté na ko mapé le côté donc chinga wana ka
kaka na telemi wana banda oyebisanga kaka sekisa biso na démarrer donc différence ka yango wana mais est-ce que kota là kota mbongo non kota mbongo sikoyo moni mbongo déjà ezala ki toi la motu okozala osala pina makambo ya danger mais aussi mbaelo ote ça se voit net ba ndeko nanga mingi awa ba travailler dire ya ba comédien mais mbongo yate o ba ozwa isa muke par rapport à musala ba osala donc différence ya ngwana donc mbongo eza déjà dans étoile la mutu tu vois pour na ko peso exemple ba ndeko tu ba sala mona bo sala même musala mais moko azaka likolo yango mona tati na classe les premiers aza les deuxième aza et ngelo baté mutu azu les 40e qui était hier aza tout aza mbaka sato nani non bino tout bandenge mo mais sauf que moi différence ezaka eza étoile la mutu sikoyo tu vois parce que tout le monde a ngopé les sous ndé tata o ngana sala ngape nana ba nana to benga ngoni ni nazana terme wana kiminga vraiment nana aura nanga tu vois terme yangwana toi na aura mon côté très bien tu vois donc c'est ça donc différence côté mbongo pena eza étoile la mutu ezate ke ba humoriste bazwa cacher na bango il faut personne n'a pas intérêt à non eza ça pas étoile na on a chance na yo bako beng ceci comme opé ba pesi 10 000 kana même musala na makambo sali pe ok côté mozuli yango 1000 to $100 eza siko ça pas yo ndima tu vois donc mbongo ya ibele et qu'on soit père on sous moi temps to kopo na poya mais ya muke pe ko kanisa ngo male po kongola boya ne pe mbongo te biso to boya raté ko pango ko ya ta ndenge ni otala ka bona ba mpia kana ba galère olena ke simba kisite na zwana ngaka kana lia na ngaya nzambe tu vois ouais na lobite ke bato ba simba kisinde ba bato mabete po ngana tikala mona te pa ba changer ke mbongo akisi na mbongo afri ba lobi o eza to na se o eza nzambe to likolo te eza même to bo lia ngondenge moko ya Amuko na kuta na pena na occasion pena na uzwango. Mbongo akisi so mona. Oui, na uzwango. Différence ezabi. Nganga moko ta bengana nga. Na yo mbongo akisi abisinga ndeza na par jour on zwaka $2 millions. Na bi vie bongi. Abio bon, na mbongo fo yo futanga otana vite na 2 millions yo longola ndambo na yo. Pesa nga le reste. Oya bengana nga. Obima. Ya banganga ba mama na scroll. Ouais, bako sa abiso. Yango na opesa conseil na bandeko tous ça na makanisa OK simba longolango ouais mais ceux qui yo simba qui déjà vend yekola pe ko solola bien na batama bomo zo kutana ba ona nzela po mukolo yo pe mbongo esilo obela liboma bango ba relaction ba fulu na bisika ko liela et puis na ko loba nzela po ba pe na ba langue na bango batama boma ti o mona ka zo loba na langue nini do yo tango kabela ye tu na rape yo loba langue nini Nanga mona seki ouais c'est ça la vie mon avis tous à la raprécité ouais au moni Shadrach nenga osala bokani si yo biso to tio na kitio yo ozala même té ya différent ora mutu na mutu ya la rane ouais ça la bien ça c'est vrai ça c'est vrai je suis d'accord mais quand même toi y en a mon analyse au-delà de dire que vous êtes un humoriste vous êtes influenceur aujourd'hui on va parler de la numérisation tous dans le monde où visibilité à mutu et dépendre na o azola ki sabatu. So total il dire à Mr. Bets sur TikTok où on a plus de 500 000 followers. So token na Facebook pareil. So token Instagram aux appels suivi na ba plateforme on. Et ça parmi bablo o e baksa ka crédibilité na vie artistique à moto. Donc on va vous appeler également non seulement humoriste, vous êtes aussi un influenceur. Donc vous avez le monopole de la parole. Étant donné que vous êtes influenceur, les lots influenceurs ba komi na ba comportement na bango, ba komi na ba addiction na bango, ba komi na ba réalité o ba observer entre autres de ton monde ba insulte ba mafinga, ba insulte ya buzoba, ba nudité exposition et tout ça là machin. Rien que dans ça. Il pose influenceur au komi lobela nini au se repose à peine na place on attend au mona bandeko bozana bango bosa même boulot bosa même peut-être un sous exercice en ce qui concerne l'influence bango so bazo c'est bazo s'attacher du côté il y a exposition il y a mafinga exposition à nudité pour ne pas citer les non quand même côté on a concept on a eu mon angondene ouais ça dépend éducation on a keka na muku c'est éducation mutu na mutu parce que ndé ba boko la biso na ba palin ya na bana misusu mona bobota ma 5 mais ezaka na moko kaka ope na pesa ba père mutu passe bangwana ndé to mona lelo ba ofinga na ba réseaux sociaux za bana wana donc ndé ba kolela donc tu vois na condamné na ngape bangote na ebité na peut-être mususu feza la ba bandio donc so ba bandio yo pe o ya o répliquer donc menga na casquette wana makambo na pena
na zo apé tant otala ngote na tala ngote donc éducation o to zanango so ke nango ti tango okola et ça la bien esunga yo mais so mekio tenga makaka nde o perdre et ça le quoi na lubaka toujours kindoki mibali nde biso to ala kaboye kindoki mibali eza po batonda raté tu vois à cause na moi si ma luka pe kaka toucher mais or moi si aka ndenge moko moi si tout okotia wana sande mais mobali siko luka meka atonda na été mais azo risquer kaka il y a on a lubaka celui qui trouve une femme trouve le bonheur siko imaginer ce qu'on se trouver surtout tu as 10 femmes aux en a bonheur fois 10 donc courage de bandeko bana makanisi il y a que trouver une bonne femme bravo vous continuez vous forcer très bien merci beaucoup on va parler quand même de la musique étant donné que aux humoristes bossa sociara minotu boza ba personne culturelle bossa sociara bossa la même boulot na même lignée aujourd'hui musique na biso toyebi na époque ya ba père na biso ba wendo to mona ki franco bazaki na rivalité na tabulei côté kuna wenye tango panzani komi oui rajibe lelo tozana génération 5 nde bango balobaka fait rigola fallait pour parler comme ba tendance les comme ba tendance lelo ko makasi ba gaulois na ba warrior yo obane ko se déclarer gaulois to la la muki okomi warrior changement soudain il y a tendance et ça l'a mis pourquoi et là on est remarqué par Bagoulois au tiki pas Bagoulois qu'on soutenir un sous-souffert si on va dire comme ça ou comment soutenir fallait pour pas qu'il y ait les kings des warriors au moni chadra kelo na yebisa yo batu nyonso bakanisela ka batu mabe bangonde batu mabe po muyibi ya lingati ba yibaye ouais yango moni mikolo yo utangi ko moni ni ba na ba Gaulois ouais ba loko ouais donc ba pena ba loko yo bien ba loko ouais ba longo comment on existait souté ba loko ouais po ba olanda molakisi na bango tu vois muto ala kisaranzela donc c'est-à-dire yende maître ouais donc bango pena tout quoi ba landaka nyonso oyo kudu na biso sala ka uto tanga kombo fali popa donc tout a salaka balandaka ekaka ouais talaka tang ba wario ba bimi to mo pe ba kombo mo we bimi tu vois mais ba bossa na siko wario aza partout OK na Ukraine baza tu imagines ouais donc en tout cas on a un problème na ba lokoté et ça quand na sentira qui considération ils en ont côté toi na bandeko très bien aux alaka bien mais balingue la koboul tu vois balingue la koboul après dans les vides kabo soinité après ba répondre après sur ba téléphone té ninité après ngapé comme na moment mo pe ba comme ben ngapé na répondre té 1 + 1 et ba lo baka na bolingo zalaka 1 mais na classe au tiango obimisi obim pena zoba tu vois mais il y a le bateau wala pesa na ngo pe ka réponse ya na ngo mabete donc en tout cas ngana ba loko pena en tout cas to kutana lisute na ba gaulois na ba loko folo ba loko na ba loko to kutana sute tu vois ouais mikolo pena en tout cas biso toi partout ouais toi partout dans yo pena no warrior partout ouais toi partout ouais ngana soutenir culture congolaise toko tik toko ko isa on a cité et puis ngana combattre ba tout pe ba hotelemi la culture o tenga combatanga nani na hotelemi la leader amisi parce que parce que so ba tiki musique lelo ba kota na théâtre parce que théâtre ya cop na biso to lia kawana de so bino so komo kota wana so mo ke biso siko to lala ba cop na biso ya sous siko faut ko telemi la bango de place so baza ouais to moni mi yibi to beleli ouais donc ngapena na hotelemi la tout do ba loko o ba combattre o ba combattre la musique congolaise surtout au mona batu nyonso na to tanga komba za contre mutu moko fali pour pas bomela bino nani neti kota ba combattant to koma wana mais siko eloni esali ke o ngaku na lingu to koma kambala mo tema déjà donc et c'est mati de alikolo eloni esali ke o kabwana bato benga ba loko wana oko maka na fali oko pour na pe oko pour na pe ko manoko tena mona yo to ça la préparation stade na ba loko ouais to ba pesa exemple moni ku fali à sala ki boye o moni fali à sala ki boye donc ba ok na ba stratégie nyonso moni yo tango ya côté la boye sala faut fali à sala ki boye tu vois na yo reparquer à te awa to na ba loko to yekola biso to na pour te soutenir muto ayebi déjà ouais à côté na studio ayembi bien et puis nzembo tango bimio mona penake et tout abat na mitema exact pour banda na droit chemin. Chéri fini kanga liputa mama.
imaginez série wana associé na ngai tala ndenge série wana esa kutu toto soutenir Fally lelo te e banda kala droit chemin ye moko na mayele na makasi na yembeli asali kama biso ba congolais to monika bolongo bou. À l'époque, préfère Azara na sens interdit. Pardon? Azara na sens interdit. Si que sens interdit na poto so koti yango koti prison ba kangayo ba botolo permis. Au moins na makambo yango na lobi ba loko to telemila bino. Mon lakis na bino Fally pour pas professeur. Mikolo tozaka na tout makolo Fally tout makolo Fally tout makolo Fally tout azoni atabango tout. Mikoto tout ara makolo. Mon lakis na professeur. Mikolo pe prof a lobi autant que ça souté. New Arena professeur autant que ça souté. Ouais, pour le coup, on a au prof au sala. Prof le bien lembi na ye. Na tangi citron mais bozo akate. Oh, na kota na professeur akota na studio boy Fally boy. Ayembi na français. Ba loko pe ba koti balandi. Oh, ezalakate. Professeur alobi na beta stade ba loko balandi. Professeur alobi bon na beta Bercy. Ba loko ba tie to beta Bercy ma longoli. Ya lukuta. Lelo tala lelo le 25 novembre. To beta New Arena, ba Congolais tout auto soutenir culture parce que ça le but Fally pour pas me sous-sauter aux contre unité. Alors ça la makambo eza y a bien. OK. Tu vois, et puis les colons ont intégré. Ouais, il y a makamba, il y a kofinga té, il y a makamba mokete après ça ka chaque artiste considération tout le monde a ba vidéo. Donc ça OK mon aye OK tala et toi bien ça que c'est la considération. Mais ça on va on a stade yango on changer quand on a stade on va boire qui yo. Kasi nini kasi na réclamer trop. Na oui, boloba ki bon peut ça bon avant concert ici là. Mais ndeni tisi koyo batalika mettre cheka mutu nzoka code 12 sikotala ka ba loko 12 malin chétan kindoki te na ko sa place ma bête jamais pardon 12 pardon aboyi makambo na pour sa vinanga ya te biso to soutenir la bonne musique. Net lobby na zalaki na grand-père Boziane. Tu vois, to soutenir ba musique, to zakaraté na kacho peut-être onité la bonne musique. Ouais, mutu nanga ndeko nanga oto monaka oyo asobeta fi ba nzembo ba ba nini oyo na kopesa exemple na ba générique Robino Mundibu. Ouais, tala na soutenir ba bato ba ça la fierté en musique congolaise. To zui ba bina filé. Yo kabanze on va chanson tanga oyemba très kitoko wata wata na be non garçon na ayebi musique wata ayebi ayebi musique tu vois ngana soutenir kaka culture oyebi makambu na Rolanda dynastie tu vois dynastie po yoki yango sepe nango te Dynamo ngana ebezala na vélo moni Dynamo eza sozo pédaler mbango Dynamo mute matsaka mwinda donc nga en tout cas ndeza boina minute na boyi nanga mikoto akana tuta makolo Fally tuta makolo Fally tout mikolo azo tuta prof alobi akoya na yesus ko tangisa na école wana te yo siko sala choix na yo tala kaka prof ake batie ni na ye New Arena le 25 novembre ba loko pe ba ye lisusu batie ka même date na te to lembi to kota suma mbote très bien différence c'est ça mais et puis Keba mon frère tana nenga Congo so koti sans ni ko sala accident tu vois début à carrière peut contaka na ba titre ba album na ba nzembo bimisaka Keba ça c'est intéressant tu vois Keba na ba Keba oyoka professeur banzembo bimisaka science fiction yoka ba titre My Day okotanga pe na anglais May Day tu vois aime-moi ozoyoka ba titre siko na boy na ngotanga ya ba loko yoka ba titre ndenge kende formule 7 ozoyoka ndenge zo kendele siko soto longa na formule 7 to beta ba so na bito parce que ngana congolais biso ba congolais to beta ba biloko eza tala ndete nini bora téléphone e beta maki egla beta ki on a mikili allo téléphone ozo comprendre oyoka na ba générique Fally lia face kanga face napesi kabuya ba mote non abena professeur Fally pour pas non et puis etanga tangisaka yeso ka tangisa zonge la matière des fois donc soka leki yoso kangita ki soko ba oba okanga to monaka bango bi ba New Arena ba obeta ba longoli affiche mbala moko nga tobosa na te leader a mis exista kana la na poto tu vois donc so tie o annoncer date moko boye nga téléphone nga kaka to yebi
si tu as un bâton à contacter tout na bon ngana ina somba billet o te to reconnaître ba le côté ba tu fais date te ba obeta te muto to reconnaître date le 25 novembre na bi et sili banda lelo et sili Congo toi na chance te na changer te na soutenir culture congolaise la bonne musique très bien muto so sali bien te dans ça la bien te net botango vient na biso kulutu aze quoi tanga afutaki na stade de Martyrs na fachaka mabe na benga via na bi oui allô c'est waze quoi ici na bité vie to longola na français to le bavier ni ne poussa que beta stade de Martyrs parce que fallait pas tant il koka quitté bat bala ki wana ba gesak bat bala ki belé faut ça na tala poke na stade de Martyrs faut ça dia na eloko mo na marché faut ça ba fan belé et puis faut yo moko sentir maintenant que était aux beta formule wata zo beta yango kenek na stade de Martyrs tu vois so zo beta te comme ekate ko katsate so beta loko mboka mbunda tudu ne au comité biso na posa ba œuvre oyo e ko tikala o comprendre quand nzembolo ko na uto tangelo ba associé bali puta na boy ko to tanga biloko sika po biloko sika on eza fimbu munduki o mona bena batandio bo pesi na masoko pena excuse na ba temba o beto fimbu yo parce qu'on a mis tu on a gouvernement faut pas faire ça fallait film au fouté na eloko a betio au ce programme ko bolingo beta na quelque part na mboka moi ba pa pe au retirer ba fiche a betio pour me représenter valable mais obi au concert le 25 novembre tout le monde concert ils ont tellement combattu que Panane et pas combattant tout le monde va bloquer ça c'est banani ba combattant azanani ba combattant baza banani baza ba kombe sila kala to bundela nini est-ce que mboka za na maboka ba occupation ou bien mboka za na maboka ba congolais c'est na président na biso actuel aza congolais batu nyonso tala na biso eloko moko na ndenga Congo so moni mutu aleki na présidence aleki place wana c'est-à-dire batie wana c'est-à-dire ba yebi pourquoi et ça azarté est-ce que bakozwa ka mutu mo bazo telenga na boyaka non batie mutu wana c'est-à-dire akumba mboka et puis ngaso totali ba ne oyo tito kende boya ba ni na bango batanga ba 7 millions de morts ba nini 8 millions ba 16 millions de 16 millions cimetière ni bakunda 16 millions wana déjà ton espace a okunda 16 millions te o ba combattre ba lobaka de morts ya aneni ba kundela bango wapi non to pe sa force na ba konja mboka parce que bazo bunda ba sala bien kimi eza na mboka et loko nde ba luka siko lelo ba sala banzela sociale comme bien ba lia bien moi misale kota c'est tout mais il y a important déjà eza bazo bunda siko yo combattant o ya vrai combattant et ça le col la personne ba arma tungulu tu vois à longwe poto akiti na kati mboka vrai combattant donc son monique oza vrai combattant longwa place oza kita na kati mboka tia munoko loba c'est ça biso tout botama awa omoni congolais to botama kana pasi to kola kana pasi to kufa kana pasi bakunda biso na pasi ozo lobisa bango eza ba difficulté mo so sali ba nebele na combat moko bo réussir te o gagner te bo luka sikoyo ba yela yo peut-être ba benga bino ba solliciter mutu boketu mutu ko benga yo azate mutu ba ko pesa yo mbongo azate fali ipupa vouloir ou pas date eza confirmé ba congolais to ya biso tuto zalawana na you arena to beta to zalawana. Mais comme yo ça ba jeune il y a moins de 20 ans ba ko ça la désordre ba jeune non bato ba ya wana ba jeune ba ndima wana baza ba innocent parce que na minute au France au kanga reflose na mukanda ou pas so ba kutani na yoka le 25 novembre au bandit désordre ba kangi o ke na garde à vie au ya Congo ba botolo mukanda donc ba kende ba mekate tala ba o ba osala wana ba biloko wana eza ba o ba tikala ba voyou nde ba profiter na makambo na ba combat combat ezate et puis ça lui fait bien bokecho parce que alors ça il a biso promotion qui tire à Congo fali nenga beta le 25 novembre tanga ya le 25 novembre et ça propagande mobimba o ba osala pona fali ipupa donc pona olakisa bango fali à l'équipe bango fali ipupa l'équipe bango. Mais le Congo est comme bien, il la mutuliwa, il faut kufa, falira kufa. Et là, on est choqué, bah t'es bien, tout le monde peut mettre. Les esprits de mort. Donc hier, moi comme t'as bimsa maloba, les esprits de mort, ils ont déclaré. Il y a un moment comme bimsa maloba, parce qu'on a pour ça qui est mon côté. Azana ba, tu vas accompagner. Mais si m'batte, hier moi on t'en souka mabe. Ouais, boketu en tout cas, soit conscience, aux pères de famille, aux viennent à bus, aux grands frères, mais quand t'indicaté, biso to ba no manquer, yo pour ça la bienté. Yo manka batu. Tout ya Congo
ko banana seti na likolo ce que tu tiki le temps ce qu'on a moment on est to répondre yo to lobana yo parce que ba konzi bana temps lobela été biso de sikoyo biso moka ba congolais biso de photo lakisa OK vie nzelo zo ke nozo tengama papa ça la vie na yo za na poto ça la vie na yo bima na ba distraction moko boye bato ba sala ba combat oyo batika ba comprendre que te oh ils ont la solution te yo sala ka désordre mboko yo ko demander to aboye na kacha Congo sénégalais moko boye alinga beta to na grand hôtel siko ba sénégalais mususu ba bando yo sala désordre na grand hôtel na biso on va conduire ya ba congolais yo ndimi siko na France c'est ça le mabongo congolais zo beta siko ba français ba tala ba congolais moko boye ba étranger ba ko cha désordre pour congolais ndeko na banga zo beta non ba hotelema mboke za bango tout à fait tala papa tout repena donc na sabino songa na tanda zonga poto so esenyi pena kete nga pena kita avec combattant yeyo ouais parce que so ba koki musique te ba kota na théâtre ce que toi na pour ça ba kota na théâtre te toi na pour ça ce que to longola bango kaka place ba telemeli et simbate nous les ala très bien ouais ça c'est bien on doit soutenir la culture nous demandons to soutenir mais to soutenir ba le côté to soutenir ba pro ba to ba yebi c'est ça. On a katima be. Akasi on a ébisu. Bango tout baba culturel. Pardon? Bango tout baba culturel. Est-ce que yebi nde to la rabo na vie? To na biloko de nzambe tanga sala ka mo ston bali. Asali likolo na se, asali mo ina butu. Aye asali mobali mo asi. Aye soit asali musique ya Congo vrai na faux. Aye asali ba pro na ba locaux. Où est le mal? On a niveau warrior locaux. Warrior na bagola. Et puis na ebisa yo. Warrior na ba loko. Lo baka bien ko Shadrach na 4 émissions. Oh na 4 émissions. Ko tanga ba comme musuté Shadrach. Tolo ba réalité. Ka c'est réalité avant la. Oh papa. Non. Tokumisa mwana mboka fali pour parce que ça musala très bien. Jeune oyo banda botamati le ba longola 1 minute. 32 dans ekoka. Et belé ndenge za wana de amunoko nyose pour là parce que ba melaka bimela mela. Oyo kaka hotel leader amisi lelo na koko boaka hotel na koko yemba hotel po ba longola nga minu ba longola leonini. Tala el marabiyosho. Hein? Mobala mama nana c'est mec na biso. Tala nengaza. Tala catégorie siko ya musicien na ba critère tout. Tu vois, envie à kate. O tengane na lamuki bona sate ya salaka oyo ye batindi kakete. Ye sikoyo ba loko ba fanatique na ba biro nde bato alobaka na ye. Ba omona ke muto akokoka te me ba tindi ka ye. Tiaka ka New Arena. Tiaka omona ba koti na page na bango ba publier. Et ça la kaka 12 minutes boy. Longola côté yindi longo ba ke ba longoli ba loko ba oyekola. Ouais. Baboye koloko ma professionnel. Bazo yekola, bana musika. Bazana musika, batika laki musika. Ouais. Mutema passe le 25 novembre bakimi, bangana bakimi. On a mboka bakete, baloko. Ba osani kuna. Ben bakio beta ba concerné. Ya. Côté kuna États-Unis na ebisa ta papa Chira comprendre ki yanga zongine noki. Papa Chira kelene ko tika ba via na biso ba musaka, banani, ba sala vie na bango pour orchestre, école qui trop. Abi mes amis na comprendre o isa orchestre nanga me bino boza mikolo nanga toko tika la ka boite so botika li na Congo isa soni to kei ba ke États-Unis atiki bango papa Chira zongi nae tu vois c'est normal ça se comprend mais ba loko tang ba komi kuna mboka déjà ba grand artiste Michael Jackson azala kuna sko bimisa bana belé na États-Unis on va yemba kakutu voix na yemoko nanu so ba bakisina autotune oyoka sikoyo donc maître Gims donc ya fois 10 nango lisusu États-Unis ba maman na musicien na monde tout le monde sala kana partout dans le monde et ça ba américain va la kisabiso to landa bango tu vois siko kuna okesani et là on explore ni no sala ouais loko sala te plus 1 001 bandeko États-Unis na plus bambote bolanda ba loko kuna baki obeta na nini na salle moko restaurant mo ya serre na biso na pesi bino bambote na serre na biso alamba kitoko na kacha restaurant nyonso na po balongola ka ba complexe te ba beti na ba loko ba oyekola nano ba kokate na Ridge Théâtre donné au ba beti na yebi yango tuté na yebi yango te ba loko ouais tout à makolo fali tout à makolo fali na so na nenga mabete mikolo fali pour pas ça sentir Shadrach ndo la ti pantalon na oteni ceinture fali à ça sentir do akangami bate belé na luketo parce que zo mona nenga o desserré et puis au kokate place fali à za to longo na 1 ti na 100 siko bato baza na 1 atika ki na 1 ata na 3 na ba comité siko combien de chiffres ya na katikati
papa tochika. Mais les lopes tomoni affaire ya bakokangisa o ezongi tomoni kolotu ya le grand mopa au Kosciolomide ya Joniko akangisi camionnette mbola o mona kiango. Mais ouais, en tout cas, on a qui vite fait l'internet, mais on comprenait un peu makamangote, zalaki ndenge nini, tout. Mais grand mon pas à Kangisarana hier. Ouais, grand mon pas en tout cas quartier latin, bah supportaka bah makamusu souté. Or musique ndenge zawana to qui une série vient à biso loambo makiadi. Bah bois kana kutu ba mbwake la makasi. Oyo kapena koto ba boaki, mais makambo Kangisa mezalate. Tu vois, ce qu'au quartier latin vient à biso mopa au faut ameka ozonga un peu sima. Via landaka ndoulé. À côté atikana oza ba distraction ba nini tout. Et ça est le côté et jouer le comment na carrière. To soutenir totala vieux bêta. A jouer na ozo bêta la biso biloko bien kaka. Il y a bien kaka ou to bimsa lisusu. Ce que vieux to bima tout ça la promotion, il y a biloko bimi kolo yo. Ba nino boaki ba chant boaki, ba générique boaki tout ça la promotion. Album peut na marché vieux tout ça la promotion tout ça biloko okangisa oyo et sungate ekende wapi mais les autres comme ça tout le monde a camionnette à salinette moi qu'on déconne mais il y a défendre à Fali le roi défendre à Fali après un peu qu'on s'attaquer na quand il y a les grands mopa azaki na mamba popo moi qui to côté comme quoi qui mamba maman qui Johnny quoi kokufa et tout ça là machin côté on a peu tout le monde ba tebele bazo finga mais tout le monde a peu ba tout ça quartier latin ba finga peu quand Fali mais quand Fali on dirait et sukoli maboko na makambo mais quand quartier latin et meki un peu ko tcha loboko na camionnette mbola ouais moni muto atangisaka professeur. Attends, moi, la classe, on répond à ma question tout. Attends, on répond comme un professeur. Professeur, à la canne, prise moko à tikaka, à la question cours nyonso. Après, sur la leçon nyonso, mais na examen, ma kambo a tchewana, tangi sa yo angote. N'habite so remarquant. Il y a un moni na sujet au lobby. N'habite na professeur mbala moko. Moni, professeur, fali poupa, a fongoli biso la gêne, misu. Tu vois, n'habite en tout cas, n'a boye, n'a douleur moko, moni biso ba congolais. Oui, na sac. Oui, na sac oyo moni oyo ba diplôme moni eza amisi ba diplôme na nyos na tanga. Donc en tout cas gouvernement congolais ba kondia mboka ba école nyos na tanga ko bana na primaire, maternelle, primaire, secondaire, ba université, ba zong silanga mboko nanga. Oh, na sala cop nanga. Po ma yele nyos ba tangisi biso na Congo awa. To sa ela ngote. Ya. Tout oyo batangisa biso toi na biso kana se congolais so comprendre ka makambuté donc en tout cas ndenga na boye ba diplôme yango pena na opesa ngo officiellement na maboko na yo na ba kainios na tanga na ba leçon tout na lingi na so mamba classe donc ndena tanga kala bozong silanga mbongo nanga bozo ba diplôme na bino bando tanga banda maternelle oui tout ba rembourser nga mbongo nanga na ina sala business mosusu poko et puis anglais professeur na biso tangisa biso awa nyonso na kena na Londres. Tout on a le babalobi, ma capuzo le bezalakate. C'est que classe ni auto tanga au juste. Mais kala. Classe ni auto tanga. Nga awa ba ebisa biso so balobi good morning monsieur. Professeur Alexanga awa am soso. De ngelo ba am good. Na kena na Londres na lobi. Oh, hi mister. Am soso. Abi oh. Mais azulu banini. Abandi ba monanga liboma. Prof. Soto kutana professeur atangisa na anglais. Soto Koutani Shadrach, bon, y a pas caméra. Comment tu as la chance? Tu vois, toi, la chance. Mais et là, on te félicitera parce que tous les autorités vont se sacrifier pour Namboka, pour le Congo. Il y a des gens qui sont pour le Congo. Paix à leurs âmes, paix à leurs âmes dans la France. Mais il y a des Français qui sont Bakou, tout. Paix, il y a des âmes dans Bango, en tout cas. Et ça, le quoi, Jésus a koufa pour la masoum na biso. Tu vois, a koufa la biso na mokili. Tout le monde a rappelé Samso, Bakata et Souki. Et a koufa pour la moi, ça se sacrifier. Depuis tout le monde a papa na biso, Emery Lumumba, a se sacrifier pour la Congo. Tu vois, donc, biso pende toi, boy, to boy, si koto comme un victime, tout se sacrifier pour la mboka. Na moment où toi na pour ça, tout ça la bien. Ba kondia mboka na biso oyo, n'engue ba travailler fatigue béton. Donc, on a voté président Nabiso. Fatigue béton, faut que ça ait sous chance. Deuxième mandat, obligatoire. Obligatoire, Yaya. Yaya, obligatoire, tu peux se chanter. Non, c'est un Congolais. Obligatoire. Tu peux ça ait sous chance. Et ça, la biso bien. Pour ma camouna, on a un mboka, non, ça va.
état de droit ça au monde oui état de droit na remarqué pena na la police ba soda jour na tamboli retard na komi na ko moko boye pas ba ça la patrouille nabi papa mais nini nabi até en tout cas toujours retard transport ya la quitté mais yo nini héros yo nabi retard alabi te mo zono bana mo balaka bien mais toujours accompagner yo non Fatima toto beti maboko oui la police la police va accompagner ngako na matina jeep na bango ba accompagner nga tipa ba talinga na coach na bi mais mboko yo ça va non kala izala ki on souci au mona bongo pena ba fuyo na ba poche ni téléphone ni eloko ba jouer le côté donc changement yango yo to mona wana makama mike et puis sera kala ba président musuba le comme na moi ma kasi ba toka mais sera Fatima moi comme normal au mona pena Congolais ça ni musala moi ya makasi o toka te net boto na biso bien toi kimia mboka yake na changement. Ça c'est bien, ça c'est bien. Merci beaucoup leader Amisito qui est non cité mais toi sur la peut-être moi sujet affaire il y a des Diston Nike na papa naïe tout le monde ça tire à balles réelles sur la toile tout le monde on voit même tout le monde les grands mon pas ça les vidéos a aussi nga moi naïe Del Piro bien naïe Azo manqué et tout ça là. Réellement, on voit tout ce qui se passe sur les réseaux. Côté qu'on a côté maman si, côté maman lia, on tire bilan c'est côté dans quatre zones, tout bien dans quatre familles, il y a les grands pas. On va pas parler de ce qui est privé, mais quand même auto monde il y a on a tout tourné. La réaction d'Edison sur son père après Laurent Sokoko aïe à l'obike ndakoana et comment maman si Del Piro et comment maman si et tout ça là bablo on surtout tant au taliango ça te ramène à dire quoi bon et là au Canada loba mon avis de toi la raboyer au mon likango akoma rappel moi si andako akoma pe bale moko boye mon ndumba atika pe ki ndumba pe à Bali donc c'est-à-dire na ba vie na biso de couple ya lelo ata aux artistes soyez dans les réseaux sociaux c'est-à-dire faut s'attendre à tout nyon se koya tu vois parce que bango ba yaki na makambu tout déjà dans les réseaux sociaux biso to mona to yo mais les grands mo pas déjà akoke ko sala vidéo ana ta singa na mwana ouais akoke ko sala ngote parce que ils ont bimsa déjà papa moko na éviter na terminer na ko tselango c'est-à-dire aux en contact na banate donc c'est-à-dire bosolo la raté ça déjà mabé déjà na ninga famille moi na yo tika la moi na papa kala za la raté donc ceux qui va problème ça là qui les grands mon pas ceux qui peut-être ou bien bana va bloquer ou bien maman bloquer ou bien dit on a bloqué famille ça à quoi peut les intermédiaire na famille na ye o ba solaka na bana très important ba yamba bango après si message na ye na vidéo yango monisiko ba congolais pe na place na monique yango na ce que na début tout ça ba impoli degré ba manquer les grands mo pas ko fait le midi na niveau moko Congolais baga muti botala ta aja kofiolo midete vraiment ba celle na ba vidéo ba manquer vieux non vieux en tout cas vidéo on a tapé à retirer et c'est qui vieux a soigné kaka wana ba bana vieux to kota na biso na makambo ba relation te à privé te mais son problème est ça entre na maman ou bien bakabwana qui ou bien bazalaka nini tout ça sert à rien au Lakisango donc vieux pena en tout cas ça l'effort ya obengaka moni moi so déjà bozana bana na ye quel que soit ta problème ndenge nini ateza na butu so moni numéro na yo yamba yo so ka yamba o te seke ya un souci wana ce que ça ko bango mi bale batwa yebi pourquoi ba comité na niveau wana atanga na pesi conseil ou pas so bale ba yoka na te ba yoka na te so bale ba yoka na ba yoka na donc ka bango batwa za na base donc bana message à bongo kotin la mwana na vidéo té impossible na mwana pas banga so nga pena mwana les grands pas na banga mais pas pour ça beaucoup quoi donc c'est-à-dire on souci comme ya boende c'est oyebi makambo ozo ozana makambo moko boy oyo ou bien yo salabiso ozo se reprocher na nini en fait donc c'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup, leader Amissi. Awa Tozo qui est vraiment dans le bouclé émission Nabiso. Je pense que Batou Balandio et Belé, les lots en Afrique et la télévision, on a habité sur le Six Abisso, bon, tout clôture Nabiso. T'en as moi les solo moro et tout ça là machin. Ouais, en tout cas, il y a un tolo bakaka. Moni moi c'est lingala mingi. Mais aboya kanoki. Tu vois. Na mona ngopi na ndenga normal mobali. Na kacha foyer alinga ba makangu ba message yaka mwasi alimbisaka mais mukolo oyo mwasi azwa likangu
mobile la fin de sa famille nande nini donc moi si nde to la raboye bas fait bana mitema donc iloko lingi ba sala ote ko sala un peu moi cité tu vois bas c'est belé banque saka nion sozo sala zo taila na yo mais prise oya o sala yo talaka moi si ko matina niveau pena on négliger mais akel linga yo so petit frère na yo to abimina camarade na yo to condamner na biso bas cité donc na nenga mabete et là, quand je ça l'a passé, la vie de toi la rabouille. Nzamba salabiso ma camunio c'est coca na vie. À salabiso bien. Mais les ambilos comme sous nzamba salé erreur. Fallait pas y aller. D'être pas poil. Na éviter de jouer rôle ni. Donc na éviter dans autres moto même sunga na kosi. Tu toke kana mon couser kaka ba poil d'être sima boue. Et jouer rôle ni. Parce que bah poil on a tes actes au sala kaka bien. Tu vois. Donc ça passe vraiment merci na passage ça linga bien koleka na Africa elengi eza chaîne moko déjà ya munene existe ka les entreprises vraiment to landango na ndenga poto to talango partout dans le monde ba congolais ba communauté congolaise ba diaspora to s'abonner awa to pesa mwana mboka force tu vois ba o ndé tozo kimeza ki muyibi ba ndeko ba lati ba veste ba kina ba parlement ba oyiba ndé moko ayebo poas krokenga ote na postulé ça ilanga vidéo lobelanga boye nini tout na bi aucun problème ezate mais au bokse au moins enveloppe ça na sali vidéo papa ici il va passer enveloppe ngana ibika eloko za ya bien na fongola bo 3000 francs donc secret moko bon ils avaient erreur nanga parce que yebisa ngana sombelo J ngana ndimi na tali bo 3000 francs na tout na J combien 3000 francs donc ça faute na bisoté ouais en tout cas merci na passage na pesi mbote na Louison Mbata South Africa Segenend na kati ya Afrique du Sud Cape Town na pesi mbote puis na honorable Jerry Dikala ouais papa social ouais na pesi mbote belé et puis na pesi mbote na mon ami personnel Era Ramsès ouais wana mutu nanga ouais wana pena mutu nanga donc to partageaka to solo là et puis bandeko ba yambinga na ndenga kin Aïda Zawana président Ladie Sobe président Saï Mama Kalunga Jérémy Chabani Rigokin ouais na pesi ba Rigokin ba mbote belé place waza bande comment ba courager donc ba gagner vraiment vie na bango kaboye na courage na bango donc et ça li vena très kitoko na le la bango makasi na mamna ba sala ka et puis na bosanité ya Willy Musheni Kodamboka ouais Kodamboka papa moko social donc alia kana batu donc yé pena sokaza nango abenga ka yemoko et puis na pesi na yomoko Shadrack pourquoi pas aussi na Mike Lokamba donc mambote beto za na Paris hein tant ya ki na mbaki yé tozalaki to melaki pe pas jonga donc bandeko tout week-end hein net week-end lelo to kine na jonga hein to mela to lia mon tabac musique zo beta live et puis bandeko poto hein bandeko poto tout na pesi mami pinga meta pinga bambote belé ya beau frère nanga Abesam na pesi pe Irene Kidia ya Gelor Beloko bambote belé place baza et puis na Kacha leader Kanto et Longia Fête bambote belé président Douche président Mike la Duchesse président Hans Luzolo mami nanga Pechanga Irsil Pechanga Black Line ouais Black Line Mobutu azana Kacha Mikili donc à baluka Paris Belgique donc en tout cas bambote belé place boza et puis ça linga bien très bien donc mboka yango yo Kinshasa yango yo omoniki olingo bundela mboka yaka donc ce qu'on y est et ça la bien au moni peke te lingo beta musique makasi yaka kaka donc ouverture ezawa Congo peut ça mutu nyonso chance mais à part ka bokechu mutakata chance tu vois musique et simbate donc ndenge simbate c'est quoi comment yoka zuwa donc so yo so beta musique muko mususu to la mukaboye a comment que bundisa bébé chanda oyo ayemba kane soute hein donc te bokechu na lo makambo eza na possible bro bokechu akola mukana tongo boepe akomo lobela mama chala mwana pe a son nom mama chala akomo mama chala mwana boy akobosa na ke mama chala mwana tika na ebiso donc tu vois atika kata ba we ba pe mana kimia te akundola kakaka tu vois azande ngwana atanga bakomba papa wemba tinelo tika papa wemba pe mana kimia bokechu tika na obato wana tout lobela bato baza vivant ça la guerre na musique beta bien yemba bien bina bien a comment peut les bumunene a bina nde ouais au moins avena kangi chemise fena moninga chemise et chikinga siko ya vie siko mona et serré ba bouton et siko non en tout cas bande ko na biso ba congolais contact à leader à Missy ça plus 33 7 66 20 22 00 WhatsApp
24/24. Donc, tous en a kachambo kelengi. Aux en a pour ça vraiment na bandeli li sous numéro na eza plus 33 7 66 20 22 00. Tout au contacter nga sur WhatsApp. Naza en ligne tous en pour na osala musala. Ba publicité, théâtre, one man show, fête na obengsa leader amisi na zapena awa. Na oya na c'est plus ça. Très bien. Merci beaucoup, leader ami. C'était un honneur hier au Yambayo, dans l'émission Soledo. Je pense que Batutu a eu opportunité à Rolandayo, c'est Peli Nabandako avec joie, c'est qui même d'ailleurs, parce que au même qui buissons moi l'écolo. Merci à vous, un grand merci de nous avoir suivis. Merci à Richard Tessa derrière la caméra. Merci également à Dané Chando, le chinois congolais. Pourquoi pas aussi penser comme ça à mon grand frère Jimmy Bella ou Yamafé, que nous saluons affectueusement depuis la France. Pourquoi pas aussi dire un bonjour comme ça à Commanda Poupou depuis la Kenya. Il y a maman Nabiso Merveille Baramoto que nous saluons affectueusement, la maman des Pounettes, et un grand merci à Mami Mini Nzemba. Il y a tous ce pélé en Betolo, il y a Willy Mousseni, les véritables codes Kouloutanga, la Pession en Botebele. Je pense également comme ça à mon grand frère, mon frère, mon aîné Hans Luzolo, le président Hans, que j'ai salué affectueusement aussi depuis Belgique, la Bandeko tout au Bazaki. Opportunité à rota la biso na pesi bino mbote mingi. En tout cas bandeko tout oyo boyambi leader amisi et salinga plaisir. Oyebi bandeko na vie mutu soka lingio te ata osaleli nyonso ata o forcer a otika ndeko linga ote na ndenga mabete nzamba sala satan nzamba la kisi bolingo apesi nyonso mena suka alingi na ekaka alingi na eka nzambe te ça fait ndenge mona ndenga bolingo. Donc ma chérie mobali soka lingio te babonde la kete na mbetu ata o forcer tika na yo ba convaincre mobali na nzoto te monenga lingio te ata o lambele pancréas ata o lambele ba poumon ozumi chopo na matrice a linga na eka yo te po mibali baza mbeta hôpital mobali a muta confiance te ouais na biso vérité mobali aza na muta confiance te nyonso ko talaka imaginer kaka awa samedi nga pena na misu nanga moi ça fait ce mobile habité tellement to sali 6 ans de fiançailles aux zoaté mais zo mbongo oyo yaka balanga honorer nga oyebi apesi mobali mbongo mobali wana kimi talaki mutia mabe mibali taki mutia mabe mwana batakangisi mbongo ne na pasha pesi yo yako kangelanga lupango yako balanga ba pesi après kimi taki mutia mabe. Toi la chance te la Congo, toi la chance te. Bah toi yo que ça biso mi bali soni nde bango yeyo. Oh bono linga mwasi oyebisa yo ote nga makamba ko linga de mi bali na tika kala. Bino ne ba to obebisa ba réputation na biso. Olanda ka mwasi soza na posa nzoto. Sozi de nzoto wasu na posa na yete. Mwasi soka sengi yo. Tala au moins qui me tellement bien mi basi. Tala mi bali. Moi si soit sengi aux alaka na explication. Le quoi la table de multiplication. Le quoi la mathématique. Oh compliqué comme mon abato. Comment relation mon bimba ils alaka bien qu'à partir les 6. Ti va les 25. Surtout comme va les 29 relation katani. Pour nani moi c'est à sengaki. Tala qui me tellement bien mi bali. Ti wapi toke na mo ti wapi boy. Na mon na ba tamita mabe na mukili. Mais mi bali. Mi balité d'un niveau t'es dans coca souté. Merci Shadrach en tout cas merci beaucoup. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.